biso océan du Congo omolongo mobimba nkolo apambola bino bandeko na ngai ya émission Cri du cœur, Cri du cœur, Cri du cœur. Nzambe apambola biso bisika bozali bino nyonso. Mbote 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 na mawete Rita na famille Diki Mobimba, mama oyo partenaire privé ya émission oyo mtawasa biso malonga na ye. Mbote na famille nanga de tous les temps, famille Dikiese, Fosca Dikiese na mwasi na ye, Nene na mubali na ye, Ana na mubali na ye, Kato na mubali na ye. Mbote 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 na ya mwasi na bana na inana biso tozalaka na adresse. Nzambe apambola biso famille Lompinga, Gilo Mpinga na mwasi na ye, Yes Bayoko Lompinga, Didier Lompinga na mwasi na bana na ye, Pichu Lompinga na mwasi na bana na ye, Nelly ya biso ya famille Mobimba, famille Mobimba. Nzambe apambola bino apambola bino. Zangi te kopambola bangai molonga ni mama ni Misaya Lompinga. Nzambe apambola o. Demain c'est déjà ton jour ma chérie. Kolo apambola yo. Cri du cœur na biso ya lelo. Yo kaka kolela ya motema. Le prince Muntseki waba le prince na José Paluku na Paul Bilocost Bongolo numéro 1 okomona era mobali mbingazor 2 conteneurs na lobby 2 conteneurs kimambangu penza kimambangu oya na Paul Bilocost Bongolo numéro 1. Mbote mingi na basaya na Nzambe nyonso papa ose mama Chantala yao kolo apambola bino boza tellement belle Eve Diki, merci ma chérie. Nzambe apambola ono leki ya Rita Mawete bandeko na ngai tozobeta lisolo moko ya pasi nayebi te komanga bato bayaka kopesaka bamasolo oyo eza pasi eza pasi ndeko moko napesi mbote ya ndeko na nga Luison na France, ndeko na nga Chai Mandombo de tous les temps wana tozalani na ema dia ba veteleri Chai nazalaki na Kevalior nazalaki na ye bambote ebele bana lemba nyonso bisika tozala tobotama tokola tovanda. Nzambe apambola bino bandeko na ngai lisolo ya pasi basi Brise Zambote koute pa yo papa mwana ngai nalela yo fort mama de mama Clarisse Bandoma Esther Boluka Mpombo Boluka Lompinga zena ndeko moko ndeko wana topesi ye kombo ya Didier azalaki mwana ya moto ya mbongo papa ni azalaki général na ntango ya Mobutu esaliki asisi baklasse na ye azwi diplôme d'état na 87
Avant de mouquer, papa Bango Abino, je vais t'envoyer en Europe. Ndeko ake na Canada. Ça parmi bateau ba défricher champ na Canada quoi. Aki ava na Québec, si les loyo. Obika nde tozala na banchik, nde tozalaka na basheri na bisoti. Bino basi. Nini biaso, ça va pas mbola bisiko zala. Yozala lokola yete. Alobi non, azwi musala, na musala koma ke aza marié, aza na bana 4. Akenda alaka fi wana teke akobala. Mais ke se wana Canada so okei pa makambo esimbi ndenge ezalaka boye. Kati la Québec abeti 2 ans makambo banchiki banini kuna ba makambo vide aye Kinshasa. Parce que mukanda ebima esengaki aya azwa mpe mwasi aye mpe awa officieusement abali mwasi wana bake na komi basali nyonso bake poto na bana wana 4 oyo amemaki. Bana 4 wana mibale bana petite sœur na ye, mibale bana petite sœur ya mwasi. Bakei bakomi kuna bana na nyonso babimi bana Didier. Odile pe ake kuna. En tout cas bafandi bafandi penza. Chaque 5 ans bazwa makanisa basala ke no mwasi ayaka otango ya komi kuna atangi classe espèce bita koti bulo mbila loko aza canadien akompenza soldat canadien amoto de tumba. Chaque après 5 ans mwasi azongaka. Ah basi mwasi ayaka chaque après 5 ans ye basala boye 5 années ya liboso mwasi aye asombi lupangu na compte ya mobali. Mwasi azongi baye obota mwana bango ya liboso esalaki su 50 esalaki 7 ans mwasi aye koya po asomba lupango ya ye. Bavandi bayobota deuxième mwana 5 ans eleki susu mwasi fo asomba su lupango na compte ya mobali. C'est-à-dire mwasi aye 5 fois. Aye 5 fois. C'est-à-dire façon on bali 3 parcelles, ye mwasi azwa 2. Ye mwasi pa yaka na ye. Mobali ayaka te kwa. Mwasi ayaka soka tangu nyonso odila yaka awa akutana na mobali mususu mobali ya bomwana aye bakutana awa love kota esu makasi. Kondenga yaka atika mwana mobali wana José responsable ya biloko nyonso.
baponaki boye premier voyage aye odile yaki fayaka sombela Didier Lupangu na makampani deuxième tour ntango ye aye façon Lupangu na ye moko odile na limete troisième fois ntango aye ifaya sombela Didier Lupangu na Matonge quatrième fois asombela ye Lupangu na Kasavu cinquième fois ifaya sombela Didier Lupangu na Kitambo eza bakomini oyo mobali aponaki epuis mbongo ezwa consistant bakomissionnaire na bango bazali mwasi ayaka ne wa love obango lokola bakola na mbongo bana général bazala ndako na bango na Gombe banini meleka balobaki 9 jours ezalaka ya moyibi 10e jour ezalaka ya nzambe bala oyo mwasi aye covid mpe ye mwasi azalaka na pullman olika basysteme na biso nde ezalaki no Gombe bakangaki yango bato na bima eza te mwasi na mobali mpe bavandaka na bango kuna José na Odile bavandaka na bango kuna mobali azwi pension na armée canadienne po akoli abia bamuringa ezorenye bebele oyo babono bo banini mwasi banda ye akanga mawa bona fuite info oyo ndeko na ye amonaka mwasi yango mystique soki aye na mutuka oka tipo ya moto azalaka na ye abetela ndeko na ye mpe masolo atina ndeko na ye mpe foto akanga deux semaines passées Didi akiti mabele mwana lemba kwa akiti mabele ya banka sans convertir mwasi aye aye na parle na famille na twana aye famille ndenini kitoko makambo nyonso lokwa ye mwa liboso il faut aye apona bamakambo ekota ye mwa trouble na famille bapetit quoi baya ntango akomi Kinshasa asali nde mobali asalaka abengi mwasi na ye abi naza na Kinshasa oye ndenge yebisaka nao nayaki vitesse makambo nini na weye mwasi panike ekoti na kati ya mwasi ya ndenge moke te osava nazoya naye place ozali ayepela mutuka na tipu wana memaka ye José baye abimisaka chauffeur mwasi abika aliaka na nsima te bakoti bayambani banini babababa abi bon ça va babi José mobali nanga Didier bakepe na hotel
Moi bino basi ne boza paniquer boye ba makambo te nde. Akebe ka koti na odana na poule man boye. Na chambre na bango. Mobala kuti ba désordre belé. Akenda sima ba kuti ba capote. Ah. Ba capote penza ko ebele. Avec les caras quoi. Alors bimbo. Toke nata ba mapangu ndeza. Natalo ya ngai. Tokola pension zoma déjà bambo on yebi ndeza laka. Tokoti ya bank to sa misala. Moi si ki pelekesi. Do batangu nyonso mwasi aya na ye wana asombaka mapango mibale oyo ye mwasi oyo Didi asomba ata moko te ambiance na José. Tongo la muki amaka mwasi na telefone eza ndeni mbe na ngai ye toya na lupango mais odile nini boye palpite. Odile ndenge bano bayemba nze tokobina nzenze odile abina nzenze odile abina nzenze tokobina nzenze odile abini nzenze kuwe ubali aluka mwasi abenga fone Kinshasa mboka te ya obena na bengi na 8h15 na buki sim. Oh. Masta banjo landela male. Mwa yango banda master zawa lobi tobetaki lisolo asala nini tide ntangweni yo kosa makambo boye lizi ndona bebe biyela ya babebe bamama na ngai tito obeta lisolo odila azomona na te place aza toyebi te odila beti nzenze bapeti ya quartier bapesi fuite keno tipa na José nde azalaka na odila Didi akei lokola aza mbila asali enquête akangi José wana lobi José nde mutu asanzaki makambo nyonso tozoloba aza na parke ya Kalama mais odila beti nzenze José alobi mbongo nga wanda opesa ngai lupango mibale wana donki oye odile asomba ya limete epuis ya kasavu 3 mapango ya Didi eza te odile abeti nzenze toyebi place aza te lobi totuna mituna ya Didi asani bamboma José to mapango wana ekangama ese boluka réponse ni opesi biso Brice lei matampi olobi nini mpo odila beti nzenze yango banzembo bano bayembaka oyo tozonga jete abeti nzenze
place ya ke toyebi te me bakangai José tozalaki lobi na butu tosola makambo. Aboma tipo oyo po mbongo ebele masa zoyeba kute nyako oloba mpo na ye mpo na bamapango oyo apesaki mwasi ne mbongo c'est plus de 400 000 dollars nayebi te soki asoki ya lokuta mais odile abeti nzenze. XXL Sylvie Etumba olobi boni petite sœur propre. Janine Kazabi me yebisanga tolobi nini alenko ya bankolo le presse munseki na José Paluku odile abeti nzenze. Nazotuna bino te bamama boleki mpe ebele boyebisa ngai soki mobali moto asalaki oboyoka oloba nini o mibali ya poto sikoyo tobani mwasi ya bumbu koma mwasi okozala boye ozalaki na Kinshasa na ndako na bino bamemi na poto babali yo baadopte bana ya ndeko na yo moye Kinshasa osali yo kimi nzenze obeti nzenze obeti nzenze obeti nzenze obeti nzenze tide ntangweno basi ya poto bozaka aboye Chantal Fitina mama Mami Meza joli ya bakiyedi kiyedi ya bajoli Fariana ma fille Fariana ma fille est-ce qu'il y a encore ça obeta nzenze Fariana ma fille mwana ngai ya motema yoka likabo Fariana ma fille bolobi nini tozia ba réponse na bino parce que déjà vendredi déjà José azokende prison mais odile abeti nzenze lelo nazoba na oboye Didier bauti obenga na tongo apike crise ya mbongo na ye aza na ngayema après émission nazoketala ye Fariana ma fille Fariana mon tout Fariana ma préférée Fariana benga biso na 09 98 74 29 07 basi ya poto odile ya kimi nzenze bayo.